Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à un nouveau numéro. Il y a Réalité et Quinoa ya Mokonalelo. Merci pour la confiance et fidélité. Merci également Nami Konjoli Azali Bungo na Ashima ya Aba à caméra. À l'émission Réalité et Quinoa ya Mokonalelo, Toro Yamba Bongo Azali patron et établissement graphique Ababenga Kaye Bongo Ibrahim Moutela Yindi Robert Labiso lui solé Tali Bongo établissement mais également et Salaranini. Botika déjà na apesa yembote ceux qui tozolo bali lo bamo kona mi konjoli ya kufungola en tout cas caméra et pas wapi na représenter puis repesa mbote na invité na biso ndeko Ibrahim mbote na yo. Mbote maman. Bonne santé. En santé ça va très bien. Voilà, le autre beta bongo li soleta li bongo graphique et bisabiso avant to beta to kota li soleta li bongo graphique betle biso non parcours na yo na ti le komi bo initiative wana zo ki yango wapi. En fait, initiative, il y a créer e-graphique et ça là qui facilite. Ndenge moi na mobile nyonso oyo azana ambition. Moi na mobile nyonso azana ambition. Ndenge à réfléchir à comment réussir na vie naie, comment réussir na vie naie. Ndé sala kike en apprenant oyo na bandako sala comme sala quelque part. Ndenge kaka tomona kabaye kolaka musala awa na Congo maître azo ekolisa yo azo finga yo azo gangela yo deux fois pas azo suspendre yo yango nde emotiva inga ba suspension ba ko finga wana yango nde emotiva inga et pesa nga vraiment courage que lobby nga pe fona comme maître mais ko koma nga maître faut la différent na maître azo lakisanga musala. Pourquoi? Parce que na ye na bando mona ba ingir. Mais ce qu'on a mon équité, on a une différence entre nganaye, c'est comme ça et bandaki. Mais ça a une facilité, ça a une année 1999, hein? Oui, c'est depuis 1999. De to bandaki maram oyo, donc c'est un peu ça. Voilà. Ndeko Ibrahim, une question de curiosité. Oye kola ki musala on a classe to Gouana, non appelle ça que Gouana et on sa musala. Ah, ok. Au fait, na yekola ya on a classe T parce que na classe nga na sala mamsu na sala commercial et le pan to bandako vanda toujours fouté na ba parents nga et misalango e bando salima wana et chaque fois soto za na congé nga ce qu'on a zala ki soto za na congé nga na ye nga na bandiko aider ba to ba bandako salango bando sala gistage na bandio aider bango et du coup guana pe koti pe tikali bongo. On peut dire vous êtes fier de ça. Bien sûr, parce que ça m'a permis que nazala stable et puis les lois nazo kutana na ba konji minene ya mboka oyo grâce à musala oyo et naza ko former pe ba jeune oyo peut-être ba monek espoir na vie ezate mais grâce à option to apprena ki wana lelo bazo ko se retrouver. Donc pour moi et ça livre vraiment destin dans la kutani na kena destin onzambe a comme la kinga donc inconvénient ya musana na bino zarani parce que to kaka à chaque fois bato ba comme bato ba gister ba un problème ami sous so ko pusani pembe na bango je sais pas ce que ça vraiment les réalités zarabongo ben inconvénient ya musala en fait oui et ça parmi misala oyo sokozo soudo za se protéger misouté et kokiko kokozo tor lobby hein kokozo tor lobby mais souvent to salara yango en se protégeant na ba manette anti-solaire où ils a approprié na ajustage où ils a vraiment pour na ba ajuster ba ko lata avant sala yango de difficulté ndengo chotu na difficulté ni to kuta na ranango difficulté za moko surtout biso na Kishasa awa to na problème ya courant ils allaient vraiment parmi problème oyo ezo sala vraiment que biso to sala musala bien te yango ndezo sala ke kilia ko peso musala et courant tango zokatana kurezo zalate des fois tozo maba aventurier ale tokotika kana kitunga moko ya bato musala maboko bazala ka sérieuté. Voilà, ce que tu peux sur les tailles bongo graphique, comme on a graphique aux qui ont puis on a combien d'années d'existence, mais aussi tu peux que entreprises, on a combien de bateaux employés déjà. En fait, comme il y a graphique,
je travaillais et pas libanais moi dans société moi construction na air à repos na vanda parce que na zamutu oyo na mona vraiment lobby na vanda na dona yokeye na jikombo na Ibrahim na Tchango Ibrahim et na période on ezaki kutu Ibetek ezaki vraiment graphique ezaki Ibetek et du coup na mesana ki nango ko benga Ibetek et tant on a kokota ce qu'on a mambo ya publicité ya ba panneau publicitaire, c'est là où j'ai vu que au lieu ezala Ibetek ndé na eko komisango graphique. Donc c'est depuis 2008 oyo mon Ibetek ou bien graphique et salement. Aujourd'hui, on peut dire graphique, ils ont 15 ans d'existence. Vous avez combien d'employeurs, combien de personnes? En fait, oui, graphique, les gens ont 15 ans d'existence. Travailleurs autour Salana Bango, pour l'instant, basa 7. Basa 7, ils appellent bana autour de Sabamisala parce que graphique, tant que bazoka graphique, toujours Sala Nyonso. Toza na construction métallique, toza na construction ya ba bâtiment, toza na menuiserie, to salara fourrage. Donc tout ce qui est technique, to salara yango. Donc c'est ça. Voilà, ba conditions zaranini pour mutoya intégrer parce que nabi que monsieur il a tellement mingi ba conditions zaranini pour mutoya intégrer graphique. Le tout monde a phénomène kuluna. Bana ba ça kuluna entre autres parce que musala des alités. Biso tozalaka vraiment na ba condition te pour ngamoko mutu naza mutu ya graphique na yekola yango na condition te. C'est pourquoi na ngako cha condition te. Mais place nyonso bat bavandi hors des alaka. Donc condition pananga ezali volonté na amour ya ko apprendre ce qu'on ko apprendre. Donc soko lingi oya ko apprendre pa na biso fozana na bolingo ya eloko yeko sala to yeko apprendre et puis volonté wana komi pesa wana yango nde biso to sengaka. Mutako uta de nulle part aye intégrer na et graphique. Donc aye bata musala ata mukiete. C'est possible awa. Oui, Bazali parmi le 7 on avait Bisayo. Donc presque bango nyonso nga mom na formé bango. Ezana mutu autaki na musala ye na ngote. Bango nyonso nga mom na formé bango. Voilà, ba projet d'avenir na binu za ranene. Projet d'avenir na biso eza tellement munene ko expliquer ngo na émission moko ka boye na kokate. Parce que na revaka que ceux qui chanik lelo ezali lobi pe graphique ezala. Donc c'est que ça vraiment projet moko eza munene makasi et na lingaka ngana te kama din Congo. Donc ndenge toujours déplacer les loko ke Dubaï, ko kende ko somba bloko ezo uta ba Japon, ko kende ko somba bloko ezo uta ba différents pays. Donc na loba un jour ba se déplacer ba ko somba Madine Congo fabriqué par graphique. Voilà. Parle-nous un peu fonctionnement na bino fonctionnement ndeni kaka aux alentours awa tout bokende ramper partout ba province ba pays mususu aussi se permettre. OK, graphique toza nakoloba ke toza international. Pourquoi j'ai dit ça? To sala rapé ba mal oyo ya ba item o bana ya examen d'état ba tchela ba item onyo sobo monaka ba déplacement ya ba item ya examen d'état graphique muto sala yango. Donc même au ya Braza tozo rapé ba commande à Braza yango na bi graphique eza international. Donc tozo rapé ba commande ya Braza to sali pe ba mal wana pona ba item ya bana ya classe ya Braza. Donc c'est un peu ça. Na côté ya ba panneau toza na ba panneau na Kinshasa, toza na ba panneau publicitaire na Congo central, toza na ba panneau publicitaire na Kikwit. Là on se prépare pour Kananga pour ngamoko na Utaki na zongi skopo na koza équipe po tozonga Kananga tokende ko installer. Ba matière obo utilisera bozwaka ngo awa na Congo kakato e utaka na ba pays mususu. Difficulté pe toza nango yango wana. Il y a des fois bozana commande ya ko sala musala mais ba matériel les até et ça parmi ba difficulté au tozanango côté net ya ba panneau to utiliser surtout ba faire au yezali to bien ba mabe donc ba faire moya pression mais or que l'expatrié non so bazote que la soma bende awa na Congo
donc tu habites te ceux qui aussi ça la musala na ye donc ba épaisseur ya mabende o ba tekela biso awa et ça vraiment ba épaisseur biso to rango besoin te ah donc tu es obligé peut-être ou ta mwanda ce qui net ba société pétrolière ya mwanda et utiliser et bimi awa logo la mitraille ya ngonde to salela comme ça jusque là entreprise na bino zaka na adresse moko to boza na ba adresse un peu belé na ville de Kinshasa. Oh non, non. En tout cas, pour l'instant, e-graphique est dans une adresse moko. Mais tout ça qu'on envisager, comme kako panza, e-graphique. C'est possible. Oui, c'est possible pour ngamoko vision nazanango. Vision ngamoko nazanango eza munene koleka oyo ngamutu nazaboy. Donc c'est possible ce qui ba possibilité oyo tozo zela, tozu yango, c'est possible. De partout bon mais tout na tout ça peut-être na besoin ça misala ndolo ba ki tonto ki batamisa maboko bobima na kashimo ba rasserie te quoi bande ko bona de partout ba yeba so ba pesi bino musala ezora a pratiquement combien de temps pour na aussi ça misala yango biso to fonctionnera na système moko. Il y a ceux qui m'outoyaient, je pense aux hommes à bureau, et ça revanda à télé, et mounene libanda, to fonctionnera que ceux qui m'outoyaient, to tali musala et rosabiso combien de temps, to sali contrat nayo, et puis to commis délai ou to sali lo musala. Mais difficulté to ranango ezanine. Deux fois biso moko to financer ba misala ou to sala. Mais tant aussi si pour ba futombo nayo et comme problème. Et ça va difficulté autokuta. Na kawana bosala ndini aussi si musala mbongo na mutapeshoti. So mutu muso aye o proposer o tekeli to bozela kaka mutu jusqu'à ce qu'on futa mbongo. Donc net ba mal ou bien ba porte ba fenêtre to kanga kango ti mutu ya aussi sambongo na ye. Mais ce qu'on net panneau livraison panneau ezalaka ke bosali panneau na atelier boke bo chango place qu'il y a senga ki bo chela ye bosali pe finition. De difficulté des arasko côté wa. Parce que ba document ezayaye place ezayaye de oya ko kata panote ozongi sango et comment yayo donc moi ba difficulté to za ranango ya ngwana main to sala ra effort ya ko bongisa po baza ba client voilà ndeko Ibrahim ba précaution ni bozwara na o itali bongo courant parce que ces derniers temps courir comme il passe na vie provinciale Kinshasa bino musana bino senga courant bozwa ba précaution nini. Oui, pour un problème à courant, tous en a un groupe groupe autonome. Les alliés groupes, ils ont mélangé na poste à souder. Le yangonde ba groupe tu utilisera surtout. Parce que sans vraiment ba groupe wana, biso musala to salate. Yangonde tu utilisera. Boza concurrence ezalaka na musala nyonso. Oza pe na muto de fois so talobité, muto pour ça musala, koleka nga peut-être été mais ou apprécier musala na. Oui, bazebele. Parce que ceux qui ont azate na ozala motivé tellement na se mesura na bato na zomona ke bazo sala musala bien ko lekanga et yango na sala ke fort ke na atteindre bango do lobi pe na leka bango. Voilà. Avant tout kabonanga na ndeko Ibrahim, j'aimerais vraiment au tali caméra ami konjoli au lancer message na ba mama baza moi mingi ono bana ba kuma ba kuluna bana ba kuma je ne sais pas moi ba délinquant ça les alités ba lukila ba misala surtout beaucoup plus misala ya maboko. Je me relancer message pour la maman bongo concernant bien évidemment établissement nayo et graphique. Oui, en tout cas merci. Merci na occasion bopé Singapour na loba. Toko to loba boye na mukuse musala ya maboko babota marana ngote. Musala ya maboko babota marana ngote. Ezaka musala ya salité pour ozomona peut-être mutazo salango alati bilamba salité. Mais eza musala ya bien, ya ba noble. Eza musala ya ceux qui muto juste au sérieux lobi pe bato ba okamwayo. Par exemple, muto sala clôture ya stade de martyr. Azali agister. Azwa combien? A gagner combien? Parler du peuple même. Donc tozo pe sa ba maman courage, ya koyana bana na bango. Biso to senga ke lokote, ezaka ka mwana azala conscient, azala courageux. Tokolakise musala et puis lobi au mona ke mwana ko aider yo parce que les lobby tozo aider baboti biso. Donc tozo ali vraiment ba responsable grâce à musala oyo. To yekoli et puis ce qu'on permettre ngana lancer pe message na ba konjamboka tozali ba congolais
oyo toza na souci ya créer ba millionnaire congolais ndenge chef de l'état alobaki créer ba millionnaire congolais ezali kaka kozala politicien te kozala musicien te kosala pe kana biro te. Il faut tout ça l'effort ya ko apprendre ndenge na Chine ezali ndenge ba chinois bazo sala. Donc to comme na niveau ya kete intel yende muto asalaki eloko wana ba to bandi ko teka yango et bandi ko kotsa ba millions na Congo. Donc l'état atala surtout biso bata misala ya maboko ame ko pesa biso chance ndenge ba pesa ka basangisi ba musicien ba pesi bango 1 million ba sangisi ba théâtre ba pesi bango 1 million ba sangisi ba politicien ba pesi bango 10 millions batala pe biso bata misala maboko o tozo sala effort que Congo ezala tana oyo biso tozo sala comme boulot baye ba ko pesa biso pe chance na monaki chef de l'état ayambaki batu nyonso na ava union sacrée et salem mais na mona te bayamba ba technicien ezali biloko oyo ezoko déranger makasi. Donc on est là pour nous soutenir misala oyo selema na Congo mais bakonzi pe baye ba ke biso tozali baya ka pe koluka biso est vraiment très important. Voilà, ndeko Ibrahim tongolo ba ke pesa bino chance, c'est comme si considération na musala ngo za vraiment te na côté l'état. Oui, considération pendezate prévané okosa la plan moko to projet OK nango na FPI na biso ya awa de popa peso mbongo faux en parapluie moko boy. Mais or que biso tozana ba document tout le rôle l'entreprise tozo sala misala ezomonana. Donc il suffit tozo ba moyen toko sala plus que autres tozo sala parce que nazana 7 personnes na bato nazo ekolisa musala. Imaginez que lelo soki nazana ba moyen ouais ko permettre nga que nazalata na 100 personnes nazako oyo bazo sala awa. Ozomona que 100 familles déjà. Nous allons y avoir 100 familles biso to en charge. Donc c'est que l'État 100 personnes moko boye l'État a comprendre que biso to en charge na bango. Voilà. Une question de curiosité, cette personne wana au futarabango na fin du mois to ya rara cop so ezali ba se retrouver bazali sous cop mususu. Oui, bato yo nazana bango parmi le 7 4 na futabango chaque fin du mois parce que mon que les alliés société sali 15 ans mais tozo bunda muke muke ils en a 4 personnes au foot bango chaque fin du mois au musuba tikali ils a to disaba bango ba journalier hein donc so musale zali bazo futama so pe musale zate bazo transport lokola ba travailleurs. Très bien, ndeko Ibrahim tout comme vraiment na suka ba bon pe ba mauvais souvenir oyo garda na musana yo mais aussi ceux qui mutu alinga zoyo a rozona numéro ni pe adresse wapi. Donc ba bon souvenir ndeza mwa mingi parce que hier nazalaki vraiment négligé et pas batou. Aujourd'hui vous avez que bazo peso respect na valeur grâce ya musala ou ya maboko ngana zo sala. Donc ba mauvais souvenir ezali kaka au moni ko sala ko tracer chemin ezalaka facilité. Mais aujourd'hui pour nanga wana déjà le passé donc tellement où ezali bosso eza vraiment bien donc c'est que ça très bien. Et pour na ko contacter biso toza na plus 243 code amboka na biso 85 065 44 31 wana ndeza numéro eza na WhatsApp pour na bato bako ben élection na numéro na biso mususu ambale ezali 081 31 52 200 wana bako zwa ngai moko personnel. Et puis adresse ya maison possibilité d'adopter ça parce que na moni c'est comme si non pourquoi pas parce que biso tozali société tozo exister ça fait 15 ans to banga pourquoi tozali na veni Isoke numéro 47 mais to utiliser rail parce que ezana sima ya lupangu o tozo fouté là to utiliser rail donc soko komi Willery na rail donc déjà soko komi kana coin wana obika na zoluka atelier ya monsieur Coco bakoye bisayo donc toza vraiment place à rebungate. Voilà, merci beaucoup ndeko Ibrahim na ndingondimi en tout cas ko yamba biso. Merci beaucoup, maman journaliste. En tout cas, on a pu nous vraiment Nandengebo. Merci. Voilà, je pense que vous en avez quelque chose à ajouter, un mot de la fin.
En fait, mot de la fin ezaka ke tolinga Congo. Tolinga Congo. Congo eza mboka moko oyo nzamba pesi biso. Soki tolinyango toko sala effort ke nyonso ezala bien. Donc totika kokanisa ke tozana mboka mususu à part Congo. En tout cas, oyo nakoloba yango wana to déplacer to kena na bamboka mususu mozo kutake ba kolomboka bazolinga mboka na bango koleka bamboka mususu. Donc et ça la parce que mona ke congolais toujours avec la photo bima ko bimeza bien mais linga pana yo sala yango e koma lokwa libanda o nakoloba yango wana. Merci. Voilà, merci beaucoup. Tokombo Nasouk, en tout cas, à Bandeko, bonne opportunité. On a vu ça de partout, surtout Bandeko, Bazali, bon, il y a diaspora, oh, Bazali, Kotonga, Balopa, ou Awa, vous en avez besoin, bah, Justin, vous en avez besoin. Il y a Msala, il y a Ndeko, Ibrahim, en tout cas, Autopé, ça bon, numéro, n'est tout à l'heure, mais également, numéro, n'a besoin affiché, vous en avez besoin, mais cas, contacter Busso, je vous rassure que vous ne serez pas dessus. Merci, Ndeko, Ibrahim, moi, il y a un bébé Solelo, merci également, Nami Konjo, Azalina sima ya caméra pati sumbu côté à montage nga bino tokutani bon na numéro ezali bon koya bon continuer ko s'abonner massivement na chaîne YouTube ya Kanakin Télévision. Au revoir.